chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko Balandi ya Radio EDTV, la voix de la diaspora congolaise. Bandeko Balandi ya EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote mingi na bisika nyonso bozwami bipai wapi bozali kolanda biso na ngonga oyo. Bandeko toyeli bino lisusu pamba te bobengi biso ebele tozwi ba coup de fil, tozwi ba message na ba mail na biso, na ba SMS. Bozali kotuna situation ya ndeko Eliezer. Ba rumeur ebele ebimi ndeko Eliezer azali na boloko, ndeko Eliezer azali na hôpital, ndeko Eliezer akufi, bobengi na yango tolingi to solola moke na ndeko Eliezer ye moko ameka ko yanola na mituna oyo bino bozali kotuna à propos ya situation na ye. Bongo tokozongela lisusu bino po toyeba ko conclure ensemble. Ba ndeko Eliezer mbote. Mbote riche tempête. Ndeko Eliezer toza awa bandeko bazobenge ebele balingi bayeba situation na yo kuna ezali ndenge nini parce que ba rumeur ezoya mingi awa. Ndeko Eliezer bakangi ye, ndeko Eliezer akufi, ndeko Eliezer aza na l'hôpital. Situation na kuna ezali ndenge nini? Bon, ngai na profité naza pe na hôpital te, naza epa na nga na ndako. C'est vrai que quand ndenge na lobaka na yo mokolo wana, bakangaka nga la nuit du 19 au 20, après baye kotika ngai, j'ai continué à faire mon travail, quel que soit ce comment on va ngai, tout ça c'est pas du tout grave, et là biloko to vivaka. La situation na nango siko ezande ke naza sous menace terrible. Mokolo wana na lobaki ke bayaki espionner ndako na ngai ba ndeko mosusu bayokaki neti na lobaki bapiyaki ndako bureau na nga te, bapiyaki bureau te, bayaki espionner bureau epa bato misato bazaki ampolo balaki bakepi balongwe bazoloba mao ndako na eza kote ni babati ba moto bate espionner ndako na ngai. Bon, bazoluka ne ko sala nga mabe. Mais c'est vrai que le 22 décembre, avant-hier, le 22 décembre 2016, quand on a une présentation et un programme et un gouvernement et un famille dans la palais du peuple, en tant que journaliste, au moment où il jusqu'à 23h, ceux qui 40, à notre sortie, ceux qui consignent, ceux qui les policiers, les landi, les boto, les caméras, les passos, les bilamba, les juifs, les catholiques, oyo edimaki eza oyo tozwaki avant totindaki déjà na bureau ndenge totravaillaka toyebi esprit ya bato eza nde botravaille moke bobimisi kasete botindi na bureau. Alors le reste babotoli bazwi mwa mbongo tozalaki nango kopasula bilamba et bazwi caméra, ils sont partis ces gens-là. Alors quand on a bengi général Célestin Kanyama, finalement la police n'a pas lieu du peuple n'a sorti oyo eza makambo ya opposition te. Ça c'est le programme du gouvernement. Bon, alors, bazaki côté une appécie adresse, zaki bon côté à bazotonga sali ya musée national. Et na kwa wana camion moko ya maya moto zalaki wana. Alors, wana ba policier na ngate ba policier ya colonel Kassongo ya IPI, la unité de protection ya ba haute personnalité. Bon, na ye koluka butu wana na ju colonel Kassongo te na ye kozwaye les jours suivants. Nalobi na ye mon colonel. Qu'est-ce qui se passe? Parce que kaka unité na même tu bazwa biso caméra en date ya le 19 septembre. Milo lisusu. Caméra na biso, baya kolana wana eza biloko ya opposition, en quoi que ça constitue un danger. On il fallait m'appeler na bien d'abord na butu téléphone na ezaki koleka te. Bon, il faut que tu passes à mon bureau. Na leki na bureau na ye, eloko malonga te. Comme on est cause à la biso te, eza ba police moko ya pire. Donc, eza un plan et j'ai eu les informations. Il y a mon tout mon responsable qui me dit qu'il tient à finir avec moi. Donc on finit avec moi parce que je suis un danger en quoi? Je suis congolais, je fais mon travail de journaliste patriote parce que mais ça comme patriotisme dans ce que je fais parce que moi j'ai mon pays. Alors, nous va finir là pour la nous. Wana message va pesio balobi ke ye alingi en finir na yo. Oui, balobi la décision balobi je dérange le régime, je dérange le pouvoir, alors il faut en finir nangai. Bon, donc on finir nangai pour la likamuni ngai na sali. Alors moi j'ai demandé, la lobby, même les deux sur au cas, à tout moment quelque chose peut m'arriver, au monde, quelque chose
te m'arriver pour ça na bango eza ya kotingika ngai soit nakende ville soit nasala soki nini alors que moi je ne quitterai pas la RDC même ceux qui n'avaient pas tout dans un espace Schengen pour la invitation au bapesaki ngai après nazozonga na Kinshasa je dois retourner ici au pays. On ne doit pas imposer le deal à tout le monde. Moi, je ne suis pas un danger pour la République. Mais au moins que l'opinion, elle n'est pas que, voilà, il y a un monsieur qui est sous menace. Donc, on a approché à Djongo, la Cour suprême. On a approché à Djongo, c'est parce qu'il y a du problème. Non. On a approché Roger Mbalangana, parce qu'il y a un problème. Nous avons des relations avec un membre et un parti politique qui a mon côté. Ni à Franck Diongo, ni à Roger Lumbala, ni à UDPS. Il y a un membre à parti qui est journaliste patriote. Mais quand il y a quelque chose, un élément fait, nous devons travailler, nous devons travailler. Et mon micro, ils ont combattu tout, la majorité comme il y a opposition. Alors, on ne doit pas me refuser cette histoire-là, qui même le côté là, sur quelque chose qui a filtré, que non, oui, c'est le couloir de transmission, il y a des combattants à la Kinshasa. Couloir de transmission à la combattant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, ces combattants-là sont des Congolais, tant qu'on a une négociation. Maloba qui est mon client, ça cause un négatif. En quoi est-ce que les combattants ont un danger pour la République? Bazo revendiquer les droits. Et ça, c'est constitutionnel, c'est légal. Donc, nous toujours nous sommes dans cet état-là. Et ils tiennent à finir avec moi. Et selon ma propos, pour eux, bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bango siko baza eloko pende ya solo baza ko reprocher ezalité. O sala ba reportage ya opposition aux amabe. Tina niveau OK ko sala reportage na palais du peuple o ya gouvernement o ya bango obimi peka kamabe. Finalement posa na bango ezali nini? Bon, en fait, il y a un tout, que ce soit général Kanyama ou on a un téléphone, que ce soit colonel Kassongo ou on a un téléphone, que ce soit colonel Moutou Soupé na un téléphone, parce que na a colonel ceux qui commet na on ko tozaki na parler du peuple. Et comme il y a opposition, pourquoi présence d'anga ils ont banni Sadino Boui? Hein? Présence d'anga, ma caméra, ils ont banni Sadino Boui pour la nuit. Mon micro, ils ont banni Sadino Boui pour la nuit. Moi, je n'ai pas de sponsor. Je l'ai rappelé. Mais l'autre, on a tenu à bureau, il y a colonel Kassongo. Dans le bureau, la police, on a dans le papa. Ah, bon, le balanga, le bel qui m'a tambour, le bel appel du chemin, il a joué foot à 17. Quand tu as bien mangé, tu n'as bien pas là. On a un sponsor, on a dit, bah, de mon cobo, on a compris la tête. Maintenant, parce que Bélé va dire que la Kanga m'a beaucoup. Et Bélé va dire que la Kanga m'a beaucoup. Mais on a un sponsor, on a un bâtiment, il y a quelques-uns certainement. À côté de $100, à côté de $50, à côté de $20, ainsi de suite. Mais nous avons un sponsor permanent, allez, vous avez un matériel, vous avez un matériel, la commune n'a pas la bilan, j'ai les agents qui faut payer, tout ça, va faire tao. Nous avons un bagage, nous avons toujours à la batte. Aujourd'hui, ils m'ont posé le problème, je leur ai dit, mon patienté, je dis, toujours vivre dans mon modèle, voilà, au monde. Et c'est comme ça que je dis toujours, ils me voient les dangers pour Rwanda, Kagame. Ceux qui nous font mal ici, ils ont Kagame, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, ils ont bandé pour la biso, qui dirait que oublie, on a eu temps à la Kinshasa, risque un peu de ribi. Même moi, on a dit quand même qu'il ne suis pas en Gazawan. Et quand ils le font exprès. Parce que ça l'exprès. On a eu même la Boutou, même la Moulili, il suffit seulement que je parle, mais je reconnaître un gars, il y a un peu de là qui n'a pas. Je ne sais pas de quoi mon magazine, je reçois tout le monde. Mais on va de quoi opposition, mais on va de quoi majorité. On va dans l'argument de bâtiment sangal, ceux qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. On a un plateau dans la ciel pour tous les Congolais, pour que tout le monde ait comme ça, les gens vont ainsi de suite, vice versa. Donc, on a évité ceux qui vont reprocher. Bon, biso awa avec la. Déjà refusé le micro à quelqu'un. Voilà. Ok. Awa biso toza privé na ba émission ya tokomi wapi parce que internet ezali sous kuna te ya malonga. Est-ce que ba émission na ba chaîne oyo diffusera kuna ezali koleka sur place?
oui, nazo diffusé ba émission. Biloko, il y a le 19, le 20. J'ai diffusé ça sur des chaînes, certainement aussi. Ça doit être mon compte internet et vous allez vivre ça. Ce que j'ai fait ce jour-là. Na Katanga, j'ai eu tout le téléphone. Dans Mboujima, j'ai eu quelqu'un qui a arrêté l'anonymat. Na Kananga, j'ai eu quelqu'un de décidé. Na Goma, j'ai eu quelqu'un. Na Bandundu, j'ai eu quelqu'un. Et j'ai donné les images d'ici. Et j'ai même dénoncé parce que vous dites que Babeti Batou, le coup dans la province à Mongala, na Lisala, Babeti, c'est que mon père Bakimandi, c'est Babeti Batou, Massa, c'est Babouni Batou. Papa Bakimandi, c'est dis-moi que mon père à la Congolais, partout dans Bamouka, nous, surtout à la Congo, Bakimandi, c'est Babivakane, en retrait. Batonga Kaloko, à village, na Bangomo Kobo. Ah, le gouverneur, Wana Bimakaka, a quelqu'un, oh, bakomi milice. Milice, Babomana, il faut éviter. Basale, ah, Wabatutu, la province à Mongala. Que ce soit ma député Moutoua Zolo Bazate, ma ressortissant à l'Issala, quatre tribalistes, mais il n'y a pas ma femme dans la. Et moi, je suis passé à la télé, j'ai dit non, on doit tirer l'affaire au clair parce que ces gens-là sont là depuis 3 ans dans Zivaka. Donc, le but de Bazate, c'est du 4500 personnes. D'abord, l'Issala, ils en ont tout combien pour que c'est que moi, pour aller dans 4500 personnes, même alors, ceux qui vont aller 4500 personnes. Maman Hollande, elle réunit autant de milliers de personnes ici. A réuni ça, ceux qui va 20 000, ceux qui va 30 000 personnes. Bamuto Mukalombo, Bamukuna, Babaruti, réuni ça tabatu. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont en danger? Il va douana balobi, bazaki na voyage na bango ya Okelenkamba. Alors, bakomi milice quand, babomi batu quand, batali nene parce que système est comme à l'époque, aux gens comme on a battu ceux qui bagardent, ceux qui banane, aïe, toujours quand il y a eu, moi, il y a un bandi, il y a un poste, il y a un bandi, et ça se fait comme ça. On va prendre les histoires, on va dire des choses, ceux qui les arment, à tout le monde, ceux qui les pas pensé en termes de côté de l'université, il faut voir qu'il y a un donc, le problème, c'est ça. Ici, Sabatiel, je continue à diffuser sur Canal 6 et sur Baraka Télévision, je continue à diffuser. Même tout à l'heure, là, il y a mon émission qui doit commencer sur Canal 6. Où j'ai fait passer les procès à Diongo et à Lobby, parce que Diongo, tout ça qui n'a rien à faire suprême Lobby, jusqu'à tard, mon avocat n'a pas se battre quand même, à Titi Makalate, on l'a remis dans Galiema, bien qu'il y a 50 pour le système, et que la prochaine audience, il a fixé pour mercredi prochain pour que Aya Kotamba. Donc, problème de loi. Voilà. Ndeko Eliezer tobengaki yo mingi poto mekako yeba état de santé na yo to mekako yeba nini oyo izali koleka kuna mais parce que tozu beaucoup de téléphone ebele bandeko bazali ko benga bazalaki inquiet mais que tokoki kotika yo te moi liloba mukende ko Eliezer na o nyonso ezali koleka kuna na 5 liloba nini yo koyi kozala na yango ya kopesa bandeko na o ezali koleka na 5 kuna entre ba évêque na ba politique. Merci beaucoup, Ristampet. D'abord, si on appelle ça merci à Banete, tout le monde faut s'inquiéter pour la situation là. Information, qu'il y a l'hôpital, il y a un Nakatike, sauf que je ne suis pas à l'hôpital. Nous avons hospitalisé, nous avons pas d'angaï, sous mes notes. Rapport n'a pas ici, il y a un n'a pas ici. Mais où les amis qu'on les canne 5 ans? Moi, j'étais là hier soir. La première de ils ont ici d'angaï, parce qu'ils n'ont pas été là depuis 9 heures. Là, comme on a qui ban à battu. Na kuna partir Gombe comme la héros donc ils allaient partir à 20h barrière partout ça veut dire tout va faire tout na lobi bana batu bakoya ko kwena na mutambu na batenyo ya tokomi watu balingi bamona lisusu awate c'est comme ça que je suis allé vers 22h passé 23h moins na keko za bana batu na limisi bango qu'est-ce que je trouve dans ma kamwa Senko baza bloqué. Donc, accord wana ba communication de communication parce que selon ma information en notre possession dans le rassemblement ba tenga que ba comme un accord clairement que Joseph Kabila l'actuel président de la République ne va pas se représenter. Yami Balé ba comme clairement que il n'y aura pas de modification de la constitution pendant cette période. Ba comme clairement que va respecter. On a rejeté. Deuxième élément aussi, bande kozana groupe d'individus, baboui, makambi abandon ya poursuite judiciaire contre Moïse Katumbi par exemple. Wana, ezana bande ko na telemeli yango makati.
Il n'y a que pas question, parce que selon ma source, c'est dit aussi, ils ont dit que ceux qui Moïse va abandonner la poursuite judiciaire contre eux, et que ceux qui ont donné la mot qu'il va faire ombrage, il va tout chose dans l'ambition politique. Bon, il y a ça qui va là, il y a des politiciens où on a libéré le coup là, Johnny Dongal. Ce que je sais, ce que je pressens, ils ont dit que d'ici là, beaucoup on va libérer peut-être Moïse Bela parce qu'il n'a jamais été jugé. Bakangai Kandengwana, va libérer peut-être Jean-Claude Mouyambo, comme symbolique, et puis le reste vont rester. Parce qu'actuellement, membre ya MLP ya Diongo, ya Franck Diongo, ndelo di baye kokoma na makala. Selon une chose sur place, bazo senga ngai que na kitakuna na kitala eta o bazaleli parce que bazali eta malamu te. Alors kinga na makala wana banyimaka ngata, okende ke okitala moto bavandi shiro wana, ozo nkana babengi moto ya vandi, bakeli des militaires bayoka kama kambozo sholola. Et c'est dans ces conditions-là que moi, dans le bureau, il y a directeur, comme on est danger pour tout le monde. Donc, il y a 5 ans, ils sont bloqués à ce stade-là. D'accord. Et de l'autre côté, Balindi va apparaître dans la porte. Ensuite, de l'autre côté, Balindi dit que Sami Badi Banga a le premier ministre. Balindi dit, il y a un peu de ceux qui président du comité de suivi on a posé la idée la bango là c'est connu par madame F Bazaïba. Bon, Kozala peut-être président du comité de suivi, ça représente quoi? Et qu'on représente le commune. Donc, on va jeter ce temps. Quand il y a résistance, il y a maman voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il n'y a pas la volonté politique d'agir. Bien et même tout ce que nous disons. Ils sont en train de télécharger mes émissions. Quand vous toujours dans Internet, c'est pas tout le monde qui n'a pas l'Internet. Et là, ceux qui ont les journalistes là-bas, Béni, Béni, va connecter. Dans l'Internet, oh, bah, je vidéo na bango, et je c'est Félix Bango. Et ceux qui cherchent à se racheter aussi auprès de la diaspora, alors que ma position na bango est bonne. Donc, les amis, moi, je ne sais à quel moment, bisous, tu dois qu'à Internet, pour éviter. Parce que même il y a des connexions. Il faut qu'on rappelle l'opinion que tant qu'on va annoncer que Bakokata dimanche, il y a des Bakata vendredi soir. Bakata vendredi soir. Voilà. Ok, de Koliezer, en tout cas, Nyoso Tokoki Koloba, mais kasi libondeli pe eli cannabis ezali ete yo ozala na sécurité. Yo ozala nzoto malamu pamba te ekolo ezali na posa na yo na nyonso ozali kosala pona ko défendre bana mboka Congo toliki ete na mikolo ezali koya tokomona na yo kala mingi te eke ba o nyonso bazali koluka kosala mabe bako suka na mabe na bango pe na makanisi na bango ekozala étouffé na kati na bango. En tout cas, merci mingi na disponibilité na yo ndeto monani mbala na simante ko Eliezer mbote na bande ko nyonso oyo ozali na bango kuna elongo. Merci mingi. Merci Rich Tempête. Ceux qui filment ici, on ne m'empêche pas de voyager la semaine prochaine à cause de l'espace Schengen. Ceux qui m'empêchent de rater, dès que je réunis les billets, que c'est ce qui me bloque actuellement, dès que je réunis les billets, semaine prochaine, à cause de l'espace Schengen, ceux qui m'empêchent de combimater et que ceux qui m'ont m'embêter avant que s'habiller. Je pense que c'est ça. Merci Ming, j'espère que semaine prochaine tokomona na pe bandeko barozana mituna retourner sur place, barozo occasion pe ya kosolana yo sur place. Merci Ming de Eliezer. Bandeko lokola touti kolanda ezali pasi pe mawa mingi koyoka lolenge nini mwana mboka azali ko vivre na mwa clandestinité na kati ya mboka na emoko. Ezali pasi mingi koyoka ndenge nini mwana mboka akomi kotambola na ekenge akomi kotambola na keba moya kosala musala na ye na ndenge elongo bani ezali te pamba te ba soupçon ba makambo ebele ezali kokwea na sima moto na ye to ebite tina na yango ezali nini mboka oyo ya biso Congo ekokumba maboye kino wapi mboka oyo ya biso Congo oyo azali kokamba yango nani mboka oyo ya biso Congo Congolais akotikala ko vivre lokola mopaya kino mbula nini bandeko
ezali pasi kokanisa ete ovandi na kati ya mboka na yo me kasi ozangi kimia. Ozangi kimia pamba te ozali koloba bosembo. Ozangi kimia pamba te ozali koluka kodefendre ba faible. Bandeko ezali mawa mingi na koyoka ya biso ndeko Eliezer na ndenge azali kokabola na biso pasi souffrance oyo ezali kati na ye. Ba matériel oyo azali kozwa na pasi à chaque fois babotolaka yango. Bilamba oyo atongaki pona komeka kotia uniforme na ba oyo nyonso basalaka kati ya magazine tokomi wapi bazwi yango bapasoli yango ezali pasi mingi bandeko na ngai. En tout cas bitumba oyo tozali kobunda pona kolibere mboka oyo esengeli na biso tolemba te pamba te baye bazali kokamba mboka to ekolo Congo posa na bango ezali bakongole nyonso babima Congo batikela bango espace oyo wana baye bakopie to baye bakosilisa nyonso ezali na sol pe na sous-sol na kimia nyonso sans bazala inquiété. Kasi bana ya Congo balobi te bakotika bongo te bakolemba te bakokoba na ba façon nyonso na ba moyen nyonso oyo bazali ko disposer na yango pona koyeba ko mettre fin na régime oyo ezali konyokola biso. Merci mingi na ndenge boti kolanda biso émission oyo ezali pe kolandama na chaîne ya Tokomi Wapi Mokili Mobimba. Merci mingi na balandi nyonso ya magazine Tokomi Wapi ba o bazwi libaku ya kolanda biso na kati ya élément oyo ndeko na bino Eliezer oyo ya bino ndeko ye wana auti koloba bolandi na bokebi nyonso boko bakobondela pona ye nzambe ya bakoko na biso ay bakobatela nzoto pe molimo na ye bongo to bakokutana na ye na mikolo ezali koya na nzoto kolongono. Botikala malamu na mabota na bino bisika nyonso bozwami ezalaki bongo ya bino ndeko Richard Riche Tempête. Merci mingi na fidélité na bino. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.